Na sali elo te banga nyonso bwaka nyonso. Bwaka nyonso nga na kosalo elo te na bengi so mbila lelo nga na porter plainte contre yo. Porte plainte. Na ko porter plainte contre yo na bengi ba voisins nyonso, j'appelle tous les voisins. Annick, sors viens voir mais tu n'es pas là, tu n'es pas sorti. Nakanisi bino nyonso ozomona événement ndenge ezoleka nasali eloko te. Voilà, en tout cas, bonjour, bonsoir, na balandi nyonso tout ya Global Télévision Moscou, donc biso tozaka wana plus ko mekaka koyaka kolobelaka ba situation nyonso tout makambo nyonso eleka na communauté na biso congolaise, donc je pense que on a déjà en image ndenge ndeko na biso ya mwasi ndenge azobimisa mobali na ye libanda encore na hiver oyo ezali vraiment moi pasi esali biso vraiment pasi par rapport à vidéo oyo tokutani nango na réseaux sociaux, donc tokoki kolekisa yango te parce que biso tozalaka wana mpona mpe kopesa baconseil na bacouple, kopesa mpe conseil et puis koréveille komeka koéveille mpe un peu moi conscience ya bacongolais, mais mpona kokota vraiment na muzindo ya problème oyo avant tobanda tokopesa d'abord un grand merci bongo na bato nyonso to bazo soutenir Global Télévision Moscou et puis ba fidèles abonnés nyonso tout, donc topesi bino vraiment bah merci et belé. Donc voilà, alors soki tolobi to meka moi ko commenter version de fait ya situation oyo ndeko na biso akutani nango sikoyo actuellement ndenge ndeko mwasi abimiseli ye biloko na ye libanda tokoloba diku tokoluka to yeba iloko nini vraiment esali ke mwana mwasi akomati na niveau ya kobimisela ye bilamba na ye libanda. Tokangi na parenthèse wana ya koluka koyeba eloko nini esali ndeko mwasi abimisa biloko na ye libanda. Oye bien, à un moment donné bandeko na biso bacongolais bakota suka pe air moko topesaka pe bamama ya poto pe topesaka bango pe torte ozomona tokoluka toyebisa pe tongo bato ke poto ezalaka mingi ya bamama na bana, mais bandeko na biso pe ya basi ebele pe bakoma ba victime, donc omona mobali azalaka na ndako na ye bavandaka na ye ndako moko, mais mobali asololaka na ye na basi mosusu, mobali abimaka na ye akina ne osala ba shilling na ye, mobali abimaka na ye, donc eza sujet moko makambo tozomona yango trop na bacouple ebele na poto surtout na France wana. Conseil ni biso tokoki kopesa d'abord na bapapa, donc papa soko olingi ovanda kimia na ndako na yo, en tout cas soko olingi ozwa kimia na ndako na yo zwa ta na yo ya kozala na famille na yo, zwa ta na yo ya kozala na famille na yo, kipe famille na yo, oza na mwana na oza na mwasi na yo, basi ya poto pe bakoma olinga mwa afeke mwa ebele balingi mwa afeke, donc afeke wana c'est-à-dire ntango oti mosala oye mwa bipoint basi balingaka bongo bandeko na ngai. Soki bozomona basituation ezokoma sikoyo boye, c'est-à-dire mwasi alingaka basheriri ye, mwasi alingaka badorlote ye, bandeko na ngai mibali bozosala yango te na bafoyer, bozosala yango te foyer ekomaka ondire puku na nyau na baconfinement bomona papa aza na coin na ye, mama aza na coin na ye, ozomona bolingo ezozala te. Par contre mwana mwasi eza lokola fleur,
mwasi alingaka bashériri ye fleur elingaka babwakela yango mai yo sikoyo fleur yango obwakela yango mai te so otika mosala boye kisoda otika mosala boye kisoda sens ya humour wana eza lisusu te yango wana tozokutana babiloko oyo nyonso tu mwasi ya mosusu ameli etondi abi non en tout cas jo oyo ifo nabimisa libanda abimisi oyo libanda ozomona abimisi oyo libanda me ndeko nda filmaki tokosenga na ndeko bimisela biso vraiment video ntango mpe ebandaki efala kofilme ntango ekomi sikoyo eyindi alofilme mpo na nini ntango eyindi ndo filme mpo na nini te yela biso mpe video ntango bobandaki problème wana efalaki po filme ntango ekomi eyindi ekomi kitakita alofilmele biso mpo na nini ndeko papa epi ndeko mama babengana mpe mobali boye te ndeko mama aza na valise te bilambo nyonso tu valise ezalaka te vraiment donc bilambo nyonso tu valise ezalaka nango te ntuka esali vraiment pasi mama ayaki vraiment na kanda en tout cas tokosenga vraiment mingi na bandeko na biso bacongolais surtout mobali bomemaka basituation na bino baproblème na bino na baréseaux sociaux te okoka ogéra yango oyo moko tosenga na mibali un vrai homme agéraka makambo na ye nyonso tu en huis clos awa ndeko na biso aréagir lokola sikoyo bamama nyonso tu basalaka azwi problème azwi mobali abwaki na réseaux sociaux donc maintenant là mobali na biso ndeko na biso mobali aréagir vraiment bien te oyebi nga na oyebisa bino lo moko moni makambo eza na ndako na yo ave bima libanda boye yo moko papa ne moto oza na clé topesa bapapa conseil lukaka situation oyo yo oza nao na ndako eloko ezala mabe te lukaka ogere yango d'abord yo moko eloko ezoboma biso na bafoyer na biso na bacouple le pardon là pardon tozo utiliser yango te yango moto tozokoma na basituation oyo moto azondima faute na ye te yango tozokoma na baniveau oyo soki omoni osalaki mobali pasi to omoni osalaki mwasi pasi zwa quand même force wana ya kosenga excuse ya kosenga mobali na yo pardon to kosenga mwasi na yo pardon mais eloko ezoboma biso mingi na bafoyer na biso eza pardon ezozala te yango bato ebele bazowumela te couple nyonso tu ntango bovandaka ntango bato mibale bavanda esika moko problème ezangaka te ntango tokutanaka tovandaka bandako moko boye mutu na mutu ana bakaraktere na ye eza na mutu mosusu na karaktere na ye azalaka na temps na ye moko boye so aza na temps na ye alingaka dérangement te ya na mutu mosusu biso na biso mwasi comme mobali mutu na mutu aza na bakaraktere na ye oyo nzambe vraiment atya ye yango monaka esengaka ntango balobaka mwasi ifo ozala mpe motema monene ifo ozala mpe motema monene mais tokondane ndeko mwasi te na geste oyo asali parce que toyebi te eske po situation koma actuellement boye eske agome yango pendant combien de temps eske voilà eske donc c'est un peu ça donc biso conseil ezaka ke moi transparence il faut ezala na couple et puis le respect et puis bandeko mibali ochérir basi mwasi alingaka badorlote ye mwasi alingaka bakumisa ye mwasi alingaka mwasi aza être moko boye il faut lobelaka ye je t'aime chaque jour eza na bacouple mosusu omona basala ye mosusu 10 ans yokaka su ata je t'aime ya mobali te eza baerreur e basi babiloko wana esalaka ke infecté un peu bana basi toza ndenge moko te lelo même si bato bazolokende nango ke non parité mwasi akotikalaka mwasi donc mwasi aza être moko alingaka bachérir ye na moma nyonso auti mosala akoti boye oyambi ye yo tikala ye na ndako ndeko akende ya mosala ntango azokota na ndako ifo ya koyamba ye même so azalaki na basachet na maboko ifo ya ozwa basachet wana neti na bahiver boye ntango mwasi akotaka esenga yo to mobali ntango azoya esenga yo ntango azofungola porte il faut boya na porte oye na porte koyamba mobali na voilà oyambi mobali na ozwi sachet soki asombaki akotaki magasin ozwi sachet na yo
ozomona leta alongolaka bapile to alongola bajakete alataki yo deja ozwaki basashe wana omemi yango na cuisine osali mobali ata mwa ti ya moto babiloko wana nyonso to ezalaka lisusu te tellement parité nazoyeba te toloba nini mpona sujet oyo en tout cas bandeko na biso apasi boluka mpe komeka mwa korevoir mpe makambo wana nyonso to tokopesaka conseil tous les deux côtés toza pour te toza contre te mais ndeko tokomona boye esali mpasi tokokondane motu mpe te parce que toyebaki ebandeli ya makambo yango te mais lokola ye na réseaux sociaux ka nde tolobaka biso tozalaka wana soki bobimisi eloko na bino tokoya toujours koya kokomante yango mais eloko napesi kaka mobali nde faute akoki ogere yango te fala ye moko agere yango ye moko fo ozala mobali faut ozala mobali ntango oza mobali na ndako c'est-à-dire il faut gérer situation nyonso to ekomela moment eloko to ekomela na ndako oza mobali faut gérer yango yo okende otoke pa voisin ya témoin nini vandisa mwasi na opesa ye moral pesa ye moral mokili esalama na liloba ntango ovandisi mwasi na yo pesa ye moral mwasi ayokaka opesi ye vraiment azwi vraiment vrai moral aoyoka yo ozomona akopesa mpe seconde chance ezalaka nango ozomona donc eloko ngai nakomona nde mabe pa mobali kaka yango wana parce que agere te po mwana mwasi po akóma ntina niveau oyo c'est-à-dire ndeko akokaki kogere te donc voilà c'est un peu ça donc botenir biso rigueur te soki tozoya kokommente makambo nyonso tu ezoleka na communauté na biso donc comprenez donc biso toza wana soki likambo na yo bimisi yango na réseaux sociaux c'est kotindi mpe global ya olobela yango donc voilà biso toza globalité donc en globalité to globalisaka nyonso tu toza na conseil topesaka na couple toza na analyse tosalaka tozwaka nyonso tu couche nyonso tu tokotaka donc voilà merci na bato nyonso tu oyo bakozwa vraiment libaku ya kokutana na video oyo donc po aimer video na biso puis bo partager yango et puis bo bosana te bo s'abonner awa na Global Télévision Moscou. Merci, à très bientôt, bye bye.